Les alliés ont une clarté, grand frère n'a pas souffert. Des ennemis, un peu papi, des ennemis, et ben dès loka bavanti, Christine a mis sous passé, te bandi hôpital, babondeko, hôpital, bakingasani pour le malade à misu, tibe comme ça y est aveugle. Tu comprendre que comme malade ya moulili, donc bakali ça va pas, to souffrir. Nous avons besoin désanté. Et qu'on désanté, to souffrir bakali, petit frère yo. Hôpital ni toko china yayate mama suke comme qui dialyse. C'est la première fois na ko tu kombo na yeba maladie belate. Dialyse. Ayebi angote. Aïe 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 aïe. Ndeko ya Congo. Tala agence ya voyage. Paix immobilier. Oyo ezali na assurance ya kitoko. Yango yo. Agence Orso Traveling ezali na ba service mibale ya liboso service ya voyage oyo soki okoti okokuta bazali koteka ba billet ya voyage nyonso pe lisusu bazali kosalisa bato assurance awa joli kitoko na ndenge ya defoite tuna ngai nini assistance ya visa awa nde bosolo ezali po bakolandela o joli kitoko ti okozwa visa na yo pe osombi billet na yo oke pepele mobimba ti na destination za kokende.
Ok, là, c'est là. Agence Orso Traveling bazali lisusu na service ya immobilier, c'est-à-dire masolo ya kosomba banda koteka banda pe koluwe bango nde baza na professionnalisme makasi yaka awa o consulter bango po awa o kosomba ndako ezali na ba problème te o kozwa pe ndako o ezali na mindondo te pe o kofutela na ndako oyo kindoke fandaka te. Adresse eza kaka se moko Orso Traveling ezwami na boulevard du 30 juin numéro 369 commune ya Gombe, référence Kin Marché ex Pelustore en face ya Sonas. Soki oza na besoin ozo information nyoso okoki kobenga bango na numéro oyo plus 243 91 0085 008 tope okoki kokomela bango na boîte email obeti kaka orsotraveling@gmail.com. Oza Mobimba awa na agence de voyage pe immobilier Orso Traveling baza na professionnalisme na ndenge ya deux fois te o tolobaki te tolobi garde bandi na yo.
Salut fidèles internautes, page noire, Kissinger, leader américain, avait perdu son grand frère propre. Alors Lelo, Ezalagi jour, il y a un intérimaire, Korebimaki, dans l'hôpital, il y a dans morgue, j'allais dire, il y a Saint-Joseph. Lelo, tout ça, dans le cimetière, il y a Kintambo pour la rotika et la dernière demeure. Raison pour laquelle tout ça, en Kissinger, en tout cas, tout ça, dans attitude, il y a Mawa, tout ça, dans sentiment, il y a Mawa. Le père de Moutou, cher Nabiso, merci de la nation tonton Madapichu Mangay, boss lady, Ampor Herman Garçon Slim, merci à toi parce que nous sommes clébois.com. Alors on va parler Kissinger un tout petit peu concernant Anterima et grand frère Naé parce que toujours compatir Naé. Bonjour Kissinger et mes très sincères condoléances. Merci Prince Bakali, merci na Clébois Mobimba, Pichu Mangaya, merci na Batutu va soutenir biso na tango ya pasi ba condoléances na bango nyonso tu na sepeli nango ba message na bango tu na sepeli nango. Alors grand frère abelaki ou ezalaki circonstance nini ememi grand frère na liwa na so bakali ezaliwa ya pasi. Ça c'est mon petit frère honorable Papi Lioko au petit frère na ngai ezaliwa mo za clarté grand frère na biso a souffrir 2,5 un peu papi 2,5 et bandeka loka ba vanti Christine azoka misu passé to bandi hôpital ba bondeko hôpital ba Kingasani pour maladie misu tibe ko comme ça ya aveugle tu peux comprendre que comme maladie ya mulili donc bakali ça va pas to souffrir nzambe zo désanté et ko zo désanté to souffrir bakali petit frère yeyo hôpital ni to kotina ya te mama suke comme qui dialyse. C'est la première fois que tu combo on a pas maladie belle dialyse. Il bien ngote. Tu fous à $150 2 fois par semaine, $300. Ba sanzaki makila première fois na nyuso zaki ya republier te, nyuso zaki ya rolakisa te. Maladie ya grand frère na ko sela ngo beske na ba image tout. Papier par ça na ko publier ngote ke boye denga grand frère zobe pour le respect ya grand frère na ngai depuis to bandaki 2017 non? Ouais, maladie. 2017 na fin, 2017 na fin. Si les lots n'année ya ko tika biso ya mkola suka zolo ba ko hôpital ya ka lufungula tu na Christine Boza puis papi toza wapi basi ba bominga misu batika bana ba mona nga kande ngwana atiki bana mikie 12 ans ya liboso ya botina retard ya le mois de janvier ya na botamina mois de janvier 1970 donc il y a 50 ans. Alors, merci Kissinger dans l'obsto Tamoulaïté parce que aux Mawa mais ba condoléances et où de partout dans le monde, ba champion Adol ba présenter que ba condoléances ba ya Willy Moucheni. Et ça linga bien ya Willy Moucheni comme ngaité, champion Adol yo ngolo ba sikonga comme ngaité. Kenjora c'est que bon na bato belé ba mettre corps masamba ba Jeannette Sate ko comme ba Jeanne ko comme la même mutu et ça la bien na bato nyonso tu ya WhatsApp na ngalo ba komaki vraiment merci ba héritier wata Guy Basket ba Efrata mode dadi Lukombo héritier wata ya tikangate donc ali otatira ba musicien nyonso tout muta soutenir nga héritier wata à part héritier wata muta soutenir nga zate na liwa ya c'est mon frère. Donc là ça qui n'a pas concerné. Là ça m'a comme belé mais yo yebi Gogan Motatembe Motabatu tant on a commis les message à Tali Abinjora na otinda yanga condoléances. Vraiment ça lit bien. Ambassadeur. Et ça lit bien. Héritier Chikangaïti, ça lit bien. Vraiment. Alors tous autres moulaïté mais du moins yebi mambo portière. Bon oyebi mambo ezoloba mapona komona yo mais lelo tolobela yango te ngakuti na oloba ngana mam ya somo no osala mambo oloba na mangam na oloba tete na sina kundi grand frère nga na biso bakani na osekate après makambo yo soki internet c'est panzana et panzana soki toko bebana to bebana na bato mokili c'est la vérité pour la vérité là c'est tout. Merci lui c'est Kissinger leader américain merci à toi Yaouli Pensen et les bailleurs de fonds Yannick Mambeke l'impresario président d'homme à Lille Mokonzi à Lille Pichu Mangaya boss lady merci à toi et sans oublier encore une fois de plus à toi Wallace Makengele, merci Bobo, Christian Bobo, l'homme avec sa marque de vêtements béton. Merci de la nation Tonton Mala, merci Pichumanga Boss Lady, merci mes amis, MK7 Ali sur Andjikoy et au prochain numéro, continuez toujours à s'abonner sur cleboa.com avec les vôtres Bakali Prince, l'espoir de la presse de la nation Pichumanga Herman Emporio. Bye bye.